Suge ni fumu inu kiari gushe. Ah papa uki. Sarisa bana. Waya luamu mudila kena. Amo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu wankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Makanda boyigoina. Ungeri ki makanda boyigoina. Yafisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadomba. Ah, si. Voilà, on va battre. On va battre. Voilà. Voilà, à la frontière, Moni, Loufou, Yangon, Tokomi. Voilà. Bonjour, chef. Et Yangon Ming est en face, il y a un check. Voilà, à toquer négociation. Voilà, vous voyez, vous avez des jeunes, Pantakala, Bakoba, les Anzambala, Donanga et Jerez, tous ensemble. Donc, voilà. Ok, négociation. Voilà. Comment? Voilà. Ok. Voilà. Ah, c'est quoi? Tu côté de Luanda. Luanda. Voilà. Voilà. Moi, le président Zambala, voilà. On a fait une délégation. Moi, le Loba, voilà la frontière. Biso n'a pas na biso la Bolingo. Voilà. Vous allez en prendre de la biso. Vous avez na. Omonika mon ami magi bino wala. Azana fond, boke ka pana comme on est c'est rapport. Bokino, nous tout le monde est au filmer en boye. Voilà. Ça. Voilà tout ça le lobby airport. Ok. Voilà. Vous comprenez? On a une négociation au moment porte ouverte. Non, ben là. Non, ben non. Non, ben là. Non, ben là, reste. Voilà. Au moment la frontière. Voilà. Toza kati ya luku toyeko lakisa bolingo oyo tozali na opandela so mama ya mira esa yabi bolela nango bato kolela toza awa lelo lendi tozosadia badémarche mpo lobi na ntongo mardi tozwa corps mpo manevre ezala te tozonga nango na Kinshasa oyo baza na Kinshasa bazala biso na 51. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, toujours continuer toujours à toi dans Loufou. Au moni donc va Angola donc ngambo Angola donc pas qu'on va de négocier. Awa donc lobby torozala awa lisusu ndenge zalaka toujours bana partout en monde entier bozolanda biso en tout cas donc voilà bomoni kuna ngambo Angola tokota ngo lobby mais to négocier mon tozana muta deuxième donc lobby de asko to qu'est-ce qu'on a hôtel
place tozo kende kolala. Voilà, awa tokota na Congo, touti Angola, yango sikoyo tokota Congo. Awa vraiment. Donc voilà. Pour la partout dans le monde entier, voilà. Yango yo corps amira esa yango yo. Je reste de la presse. Yoana. Corps amira esa yango ezoya.Ozomona donc corps amira esa yango yo. Ye azoya donc on a poto partout dans le monde entier. Mira esa ye yo donc omona. Voilà, papa tsara pas koba. Voilà. 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 Voilà mon awa, artiste bangwana. Donc nulle part ailleurs. Et moi je reste mon pays dans Angola donc voilà. Voilà. Voilà donc merci beaucoup, merci à tout le monde, super promo, Métro Makengo Tapis Rouge, MTV, merci à Johnny Tagala TV, merci à Rayana TV, merci à ma chaîne, notre partenaire Boulolanda Bisso. Voilà, tout le monde papa Johnny Tagala Awa, na frontière à Loufou, place Ndobomondi na Sima, je suis camion corps ya Mira Essa, Binomo Bolandi, en tout cas, vous ratez le roté, donc tout ça, Awa Bisso Bolandi, interview Bandeko Oyo, Bauti Angola, donc voilà, Oyanga Moulobelnabino, je reste ma Kongi là, donc Nazaki Wana, vous ratez le roté, donc voilà, donc Bino Bozomona, donc voilà, donc Minga Olobazate, nous, Moni Bosuba Image, Moni Bandeko Bauti Angola, dans le lobby. Donc, nous allons continuer. Nous allons image pour rater le titre comme la cinquantenaire. Vous allez brancher ce coach de la chaîne à ce partenaire. Donc, ça va vraiment bien. Merci. Quand on a un bino, toi, on a quatre salouf. Je reste ma kongi là, simple serviteur na bino. Talara, papa Masumba délégué ngai na yé pour na kongo. Ça il a bino pega musala bande Rwanda partout dans le monde entier, surtout dans les réseaux sociaux, internet, dans la page nyonso. Rayana TV, na Métro Makengo, na super promo, Yves Pan, Mira Kianvu. Donc, en tout cas, merci aussi à Yves Pan Oyo, à disposer qui moi pas moyen, la façon moi ma belé pour tout comme awa na Loufou. Merci. En tout cas, beaux à la cara branché na chaîne habituelle de partenaires. Merci na Métro Makengo, papa Simon Makengo, papa Métro Makengo Simon Kabaka, maman Christelle Mbumba. Merci na Dino. Merci à Pierre Malongo, donc architecte international Pierre Malongo. Donc, Azolandanga, merci Yepé à Soutenaki. Moi, bateau va soutenir Belé, vraiment merci Nabino. Voilà, on a Papa Koba Bangoana, Tozana Bango. Voilà, tout le cateau qui est Sikoyo, na frontière, on a un bureau. Nous avons l'accès à une image lobby, nous avons négocié qui mais nous avons solo anaye Azongaki. Akende déjà ndakusiku ya ona tongwawa tuzo kende sikoyo donc tuzo kende na frontière pour na ngamba Angola to katati na ngamba Angola bo rater le roté donc bozo ba image ya sir awa bozo landanga donc na chaîne Abisso surtout na ba chaîne Abisso partenaire né na loba toujours na Métro Makengo na super promo na Rayana TV donc bozo belé bozo vraiment belé bozo landa. Je reste dans minute en tout cas numéro za mobenga vous a contact na biso parce que c'est pas facile tout le monde musika kuna oya awa na Lufu donc pour na koya kozwa corps ya ndeko na biso Mira Essa oyo auta kotika biso bomona bandeko da bayaki na dans minute oyo corps eza dans nzela kala minute zo koma biso peto ozala wana voilà donc on va pas koba bangwa papa président Zambala pe wana donc on est ensemble donc besoin d'action ba diaspora partout dans le monde entier bozali bo soutenir bat oyo surtout ba awa donc c'est pas facile de gato loba bazaki ba artiste ba comédien baza ebele mais bango ba zu batana bango batiki ba palin na bango basina banda kuna bana ba ye parce que bana susu babi muninga ya malamba ye ba na moment ya passe
yango biso tolongwe kuna toye awa donc c'est pas facile mais bozomona kaka toujours wana lufu omona lufu voilà omona papa koba omona wana sula bilongo bien donc oni lufu yango wana donc oni lufu monde Angola ndi mosoki wapi en tout cas babone na biso tout ba fan tout bolandaka ba théâtre bolandaka théâtre en tout cas merci na nyonso na contribution ba remerciement oyo pardon ba message à félicitations bo sala pona biso merci na biso auto dépensaki to yaki awa en tout cas merci na part ba journaliste nyonso ba chroniqueur nyonso ba chroniqueuse nyonso ngana yaki donc je reste bobi que non na prometa bino to rater le roté awa eloko esanga raté donc voilà donc il faut continuer non bo rater kana sino bo rater le roté merci à Yves Pan ndenge pour na soutien na ndenge contribuer qui merci na Mirakianvu merci na ba Junior Moyoabo donc merci à tout le monde presque merci à architecte Pierre Malongo Pierre. Merci à Papa Metro Makengo Simo Kabaka. Merci aussi à Maman Christelle Mbumba. Merci aussi à Guigui Tati, les princes de l'Espagne. Donc merci à tout le monde. Donc voilà. Toi na louf na bega toi na louf awa. Ba il mange ya siri bo ratete bo zubo ki ba papa takalande ba lobby, papa Koba lobby, président Zambala lobby. Donc toujours kende. Là toujours à la louf. Mon voilà. Voilà. Merci. Angola. Omoni na mira esa yango biso délégation to ya Gires yango yo. Voilà. Yeyo. Surtout yena délégation. Yeyo do awa do na kati na Angola yango yo. Donc voilà. Angola yango yo. Voilà, moni drapeau Angola nana kati Angola. Donc voilà. La famille Poutine a aîné. Mireille Azali, troisième après Véline, et à un moment donné, on a Zaki na Luanda depuis 91. Après, on a 2016 avec Hollanda. Le pourquoi non, on a capable de salamo tout ça. Bon, si n'engagé à ce que n'ambo comme Vandi, subitement maladie, et qu'on joue brisque et puis il me met dans l'Iwa. Bon, tu peux arriver au petit caïté à Fondama le col à l'Obagike. Il y a ce qui a pu faire pour la Congo. Voilà. Le salle ya kitoko, le martyr ce pénin. Voilà. La malgré l'Obaki, il y a tout ça de fort. La famille artistique. Voilà. La famille biologique. Donc, on a un ambassadeur. À Congo, na Rwanda, si nous démarche bandela Willindeke, si le lot voilà résultat yango donc si totambo n'est pas de problème pour na butu si nenge de koma awa on a un garçon né na ngai comme on a été Jean Bonny donc face ya epeka po akunda tata mwasi donc ne boyende boye bozonga na bino donc doye surtout c'est bafundi alesili tosali sinde ezalaka tovandi réunion familiale esili après biso tozonga na biso voilà bato bazolanda o partout bafani ya mira esa corps artistique bato ebele bafani ebele baka koencourager surtout yo et puis na befort osali depuis angolo koloba na bafanatique nini oyo ya mira esa en tant que grand frère né ya mira esa nakoloba na bango
bango vraiment nakosenga na merci mpona bapui na bango surtout les artistes batikaki ndeko na bango te bon bango na ngai na wili ndeke esalaki ma force mobo yango wana nakosenga mpena vraiment merci mingi mpona bango na mpena reconnaissant po namoni mpena famille libota na ye eleki monene donc na bafane na ye nyonso baasistaki ngai pendant séjour ya bamatanga tozalaki na Luanda en tout cas apesi bino mboti ya mingi po babaiki ezalaka esengo mingi tolela na baoyo baza kolela ke okenda esika bato baza kolela kokenda ndako ya fete ndenge bazalaki basistaki ngai na ndako ya kolela balelai na ngai elongo en tout cas nasengi bango merci que Dieu apambola bango vraiment. Merci beaucoup. Tous en bino balanda bino en direct partout dans la chaîne partenaire na biso. Donc tous en bino nzela nzela tous à titre comme makuna. Merci beaucoup. Pasteur yo banzambala lelo. Voilà. Okuta déjà na bango. Voilà. Voilà. C'est tout fini na là. Ah, yo kitako ya. Imam Kelbo. Voilà. Voilà. On a Bastar. Voilà. 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 Ouais, tu commis déjà, tu as la loufoua. Voilà. Tu as la vieille Johnny, Banani, tu as la bango, président Zambala, donc tu as la bande de artiste. Bato balinga bato bangonde. Tala mutu alonga kuna. Asale mission tia waye. Voilà. Bato ne sont des bango. Très bien. Bato ne sont des bango. Voilà. Donc tu as la loufoua, tu comme la loufoua. Tu as la kata loufoua. Voilà. Voilà, toujours pour nous, on a quatre loufoua, donc on a le côté déjà, on a papa Koba, président Zambala, papa Takala, voilà. Voilà, quatre loufoua. Ouais, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a frontière? On est une frontière. Voici. Frontière. Des gemmes, il y en a. Des gemmes. Voilà. Voilà. On a notre frontière, toujours. Une frontière, il y a un Oyo. Poste frontière des Louf. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Oui. Frontière à Louf. Poste frontière des Louf. Voilà. 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 La frontière là, tout ça, il va fondre la biseau. Je pense. Voilà. Voilà. On va fondre la biseau. Frontière. On va quitter dans un bango, mais surtout voilà. On fondre les biseaux. To kati frontière, kati na ngambo Angola. Voilà. Parce que toi en Angola. Toi en Angola. Donc, voilà. Angola. Angola. Ok. Voilà. Ni wana. Kati frontière wana. Côté siko na ngambo Angola. Baluka to kita donc
Voilà. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Bolo Ndapso partout dans le monde entier. Voilà, Johnny Tsakana, papa Koba Oyo, un hôtel au place Bazali logé. Voilà. Et bonjour papa Johnny, papa Koba. Bonjour. Voilà. N'habitez Bolamou qui bien. Voilà. Monde entier bazolanda bino bazotala parce que monde entier bazotala bino oboya ki po kozwa corps ya Mirae sa to éviter tongo lelo position zande parce que bato bazozela nde bino bo pesa bango position bayeba ezo dérouler ndenge nini awa parce que na ngola on tout le monde déjà corps balongola ki bino awa position na bino za ndenge nini. Bon elo na osenga d'abord ba mona ki image angola ba moni mobilisation ya ba artiste comédien na bato mususu oyo tant encore ebimi na sanatorium ndenge bato batondaki biso pene dona donc déjà place na frontière place corps ekokomela vraiment to récupérer corps pour bana oya na ngoto ko pesa bino position mais pour yeba kango ke ndenge mama to baba bala ta noir ba to ka boza na mobilisation totale ya makasi tane angola sali so biso to sali pe bongo ko sala bien biso to ye to tiki mabota to tiki pasi to tiki bana to ye pona ndeko na biso kozwa corps to ndimi donc bino place boza kuna na kin bo ba ko bonga na makasi pona ko sa mobilisation na cinquantenaire et ça la bino bien. Voilà. Bakisaka mwa moke boye ndenge vi alobi eza ya solo. Donc toza ba groupe ebele, to mto na groupe na yo. To je bana na biso nyonso. To ça pena donc ba mona pena plein etonda kuna ba moni bango na ngolo ndenge sami. Ba mona bana ba ya ba to ya pena to ya ndenge to sala ndenge batata to na biso boyoka makambo za bien. Ebi ko za bien biso to kende to kesi ndenge. Ouais mais bato belé pe bazoloba mais fallait boya tant moi délégateur moi bis mo boya ba artiste baza mo bet ndete mo na Angola plein mais bino ka boyeka 3 personnes monter quelque part ba lobby moi mingi ba betani mabaku papa Koba. Bon wana siko ezaki neto salaki programme. Eza un programme te. Un programme neto salaki programme mais makambo za na ngito. To kentari yango pe zo ke noti biso ya pembe pe et ki toza so na karo ya pembe et ki tika biso ti mama ndimi akitika biso ti na kasangu. Na kasangu. Ya so kasangu toza na kobia toza na oyo. Sala na kuna balisa. Voilà, tout le monde a artiste. Banga. Voilà. Bakari yango oyo ba te disposition pour na ba artiste oyo ba okendo zwa. Pour na bakute. Baningo bayete eza neto saki organisation. Pour bambongo yango pe nanu vent ekoki te ndenge tozolingela to misaka su mbongo ebo bato baya ebele awa yango na tosenga ba biso totiete to contribuer po tant totia corps na cinquantenaire on doit préparer makambo za kitoko esenga mbongo il faut to contribuer na ti de la ti na moto ba to kaka awa ebele po mbongo ngo so ko diminuer tozoluka emata voilà. Première étape yango salami corps ezaki na loi ndesenga pe mbongo ebele po ekoma tiao bona première étape siko tanto que nous corps na 59 siko to bana préparation ya enterrement esenga mbongo ebele ne kan zambala lobi ba opera no ba kubatira ba cotisation na bango mais ebi ke bo fongola mitema na bino bo pesa na bino mais bo fongola ka mitema bo contribuer pour to réussir makambo parce que les attaques mbongo emuti quelque part ndenge zalaka ko ba pesa to liboke ki funda ya mbongo poto sala makambo ki funde zate mbalo do biso moka artiste comédien bongo te yango na to sala en tout cas merci mingi tous attend poto ke na frontière Andeza boye de direction maman na frontière boye ba kokota ba bureau pour négocier pour qu'on voilà en rapidité. Voilà, merci beaucoup bozolanda biso partout dans le monde entier. Merci. Bozomolande to lobi aka tongo to la mukiawa ba papa kala bangwana ba star bangwana bomoni bakare yangwana oyo awa tozana no tozila ba chauffeur baya po et permettre biso to kende na frontière. Voilà, donc voilà, donc tozana bango awa lufu yango watona dana kati ya lufu ya kasangu te ya lufu. Voilà, donc voilà. Voilà kasangu te bato ba kata kasangu. Voilà. Et babi succès ah voilà si voilà day mais bato bazo ya mbabino ah ngamo na kokite. Et puis quand on a biso ya pas maté pour ba moni volonté de la. Voilà.
surtout wana volonté wana yango esali ke actuellement ya biso eza su malamu donc na ndenge mabe te kuta moni na réseau sociaux bato bazofélicité bino bato bazosambela mpona bino bénédiction eza na mpa na bino c'est pas facile donc bondima koya awa mosika tolongwe kuna mosika toyebi biso nyonso donc bato bazofélicité bino makasi bakoloba na bafani wana bakoencourage bino. Merci mingi bandeko na biso oyo baza bamboka nyonso na poto na ngola na états-unis wapi partout bozwami donc eza facilité totika bafamille na biso bana basi puis toye totika bamisala na biso toye mpona kozamboka na biso c'est-à-dire motema ozomona ndenge toyalia omoni biso bisato opena totravaille mpe na mini na yesa na les amis du théâtre pa major misali donc totravaille na ye mingi tozozana mingi tokanisi babayaya tokanisi batexa